Mpungi antitusu kwa tata mfuma longo fuma di mundu. Lukulula Mungu. Kabu bia binati bia bendele fana furuken. Ndolu. Bimvuka bia nzitus. Lubaluka kulumanso. Ndolu. Mkuba mano anjatulu anjitus mpungi papa ye oye papa fumalongo ye oye les patrons de la 4e génération ye oye oye bampanja luzolo betu melanda mpi mes na betu memona pila bampanya betu ya MSSK bemepesa nkembo penzi tusu na papa Simoki Mbonkangani nzambi na betu nzambi ya bankaka na betu nzambi ya bibuti na betu nzambi ya betu mosi nzambi ya bana na betu nzambi ya ba generation yani kele luyantiku yani kele nsuka yankaka kele ve yo inana kikongo yoke tubakawa nkakako na tinuba kuna kakwe na mukwa buto ngekwenda kuna na baswahili hakuna mwingine nzambi ya nkaka keleve yandi papa Simoki Mbonkangani nzambi yamekwisa kumonisa betu na kati ya bantu yamekwisa kutula ndombe abana kutuba abana kushere inti na yandi mosi papa Simoki Mbonkangani nzambi na betu baka nkembo penzi tusu na kupesa betu batu ndombe valeur yayi muke pesa mikro na mama Safi matondo mingi mama Marie tunaona fanfare musicien Kimbangiste weko napita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa ndiye Mungu wetu papa Simoki Mbonkangani mwenye kuomba kimya katika dunia mzima kimya katika Afrika Ulaya Amerika Asia na Oceania ukimya baba Simoki Mbonkangani tuomba tuko naona fanfare musicien Kimbangiste weko naimba mwimbo mzuri sana kwa kufurahisha Nkamba Yerusalemu kusema kama Kamba ni mji mpya yenye kuwa watatu takatifu sisi wote tunafuata masauti makubwa kwa baba Mungu katikati yetu anatuonesha kama tukwe na ukimya katika Nkamba Yerusalemu tufuate yote ile anasema sisi
tufanye vizuri, kwana situfuatilie, tuko naenda polepole kwa kuweza kufika kumwisho, kwani Papa Simon Kimbangu Kyang'ani kama anasema na inatendeka, kama anasema inafanyika, kwani yeye ni muumba wa mbingu wa dunia. Yeye anatuonesha sisi wote katika dunia mzima kwa kuweza kuomba kimya. Kimya iko katika mikononi mwake, kimya iko kwake. Yeye ndiye atatuwekea kimya katika este, katika dunia mzima. Ni yeye anatuomba sisi wote tukuwe na ukimya katika mapendo, amri na kazi, kwani tupate kuendelesha kazi ile walimwachia kwa Papa Simon Kimbangu Kyang'ani. Wala tuko naona mwimbo mzuri kabisa yenye kupikiwa kwa wasirve ya Kimbangiste, yenye kupikiwa pia na kwa musicien fanfare musicien Kimbangiste. Weko naenda pole pole kumbele ya Mungu wetu, ndiye Papa Simon Kimbangu Kyang'ani mwenye kutuomba dunia. Shangwe ilikuwa mbingu ikashuka chini kwa kuonesha kama yeye alikuwa mbingu na anashuka chini. Tuko pamoja na mheshimiwa mkubwa Papa Simon Kimbangu Kyang'ani mwenye tunaomba ukimya, ukimya yake pate kutuangazia, kwani yeye ni nuru, yeye ni mwanga katikati yetu. Tumufuate avec les mains tupate kuokolewa. Papa Simon Kimbangu anetuomba kama tumufuata avec les mains, kama anasema inatendeka na inafanyika. Avu mama bebe. Aksanti mama Safi ya solo batata ba mama ndenge tolobi tozali kokoba na kopesa lokumu pe Kembo epa Nzambe na biso le patron de la 4e génération oyo azali kotala mokili na ye, oyo azali kokoafe mokili mobimba yango na ngonga oyo na rythme kaka ya fanfare Kimbangiste. Bango wana bazali koleka mpona kopesa lokumu pe Kembo pamba te bongi na ye. Biso nyonso tozalaki na kati ya tempelo tosilisi première partie, to comme la deuxième partie epai oyo tobimi libanda mpona kopesa lokumu pe Kembo epai ya Nzambe tata, Nzambe kati na bato, le patron de la 4e génération. Yango tomoni bandeko na biso ya MSSK bango wana bazali kobongama mpona kotombola bendele kolakisa ya solo Yawe kati na bato, Nzambe kati na bato. Yaso ya lobi esika ozali Nzambe apesi yo mosala batela. Nde asili kopesa lisolo ya papa Manoa. Manoa ya solo mobeko ezalaki na kati na ye mpo bayebaki ete bakozwa eloko ya motuya oyo ekobundela bango na bafilistin. Yango bayebisaki bango komela masanga ya makasi te, kolia mpe biloko ya ngai te, nyonso wana bokozwa eloko ya motuya oyo ekobikisa bino na bafilistin. Yango Samson ayeki kobikisa bango pamba te batambolaki na kotosa mobeko. Yango tata moni bandeko balandi ya presque nkamba officiel towuti bongo na kati ya ndako ya Nzambe esili koyoka mai basili kotangela kote ya biso na mokolo mwa lelo bongo na mokolo lelo basili kote ya biso epai ya papa diacre Mavungu Bwende Théophile. Ye azali membre ya volontaire ya comité mixte ba fleuve pe azali bongo mosali na chantier dadi. Ye asili kotangela biso mokolo lelo na mikanda ni mokanda ya psaume bonde asili kaka kotanga verset moko verset 5 pe akendeki bongo na Exode 21 à 17 atangelaki biso 12 préceptes ya lingomba pe mateya na ye mokolo mwa lelo ezalaki bongo na mokanda ya Ézéchiel chapitre 33 verset 10 à 20. asilaki bongo kopesa référence na ye na mokanda ya Esaïe chapitre 1 verset 16 à 20. mayeba asilaki te na kati ya ndako ya Nzambe tobomba mpe tosalela yango pamba te na mokolo ya suka yango nde ekolongisa biso mpe asilaki kobeta semile na ye na mai matali bongo kobomba mibeko to batela to mipetola mpe tobongwana po ete na mokolo ya suka tokoka na kolonga sika awa tozalaki deja bokobanda na kati ya ndako na biso ya
nzambe tozali komona lolenge kani défilé ezali koleka awa na elongo na bandeko na biso ya groupe de la surveillance oyo tobengaka bongo bapied gauche towuti komona 5 continent esili koleka awa tozali komona bongo drapo ezali koleka bendele ya tata mokonzi ya bule ezali koleka na se ya rythme ya fanfare kimbongiste tozali koleka lolenge kani programme ezali koleka bongo awa na kati ya nkamba nouvelle Jérusalem tozali kati ya défilé ya bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance kimbongiste bapied gauche toujours na rythme ya fanfare kimbongiste tozali kolanda lolenge kani défilé ezali kosalema awa mokolo mwa lelo bandeko balandi tozalaki na kati ya nzambe tosili koyoka olenge kani eka mokei asili koteya biso mokolo mwa lelo na mama ya likambo na ye asilaki bongo na kopesa motuna oyo ezali kotalisa ete soki tokolokaka te ekozalaka bongo foti ya tata nzambe to pe foti na yo mondimi pamba te tomonaki esila koyoka mpe tokomonaka ete na ekeke ya liboso kaka 8 personnes ekeke ya mibale 2 personnes mpe ekeke ya mibale 3 personnes mpe ekeke ya misatu balongaki kaka 2 personnes tozali tomoni ete ekeke na ekeke nombre ya balongi ezali kokita sika awa ezali bongo na 4e génération oyo epesameli ngai na yo mondimi tozali bongo na 4e génération totala banani bakolonga na ekeke yango na 4e génération oyo ezali bongo génération ya sika génération mosusu ezali kasi 4e génération ezali génération ya suka tokotala bongo banani bakolonga tozali toujours na rythme ya fanfare kimbongiste ya lolenge kani defile ezali koleka awa tosi komona bana na biso ya mouvement social de la surveillance bango bazali koleka kopesa honneur na tata mokonzi ya bule toyebi ete bokonzi ya mike bokonzi ya likolo ezali bongo ya bana mike yango tomoni bana biso bazali bongo koservir tata nzambe euta age ya moke bango bamipesi deja na kosala mosala ya tata nzambe tolandaki mateya na biso na kati ya ndako ya nzambe tolandi mpe message ya tata mokonzi ya bule na kati ya ndako ya nzambe tolongi tata moteyi asili koteya biso mokolo molelo asili kobetela biso soki na mayematali bongo repentance yo mondimi soki osumuki to mpe ozali lisumu eseleli na yo kosenga bolimbisi epai ya tata nzambe kosenga bolimbisi tokozalaka bongo na bapaster na biso na ntina ya kosalaka bongo tubela mpe kobondela repentance ezali bongo important epai ya bondimi na ntango ozali na lisumu esengeli na yo kose repentir esengeli na yo osala repentance liboso ya tata nzambe mpe kozala bongo na reconnaissance ya mai oyo osili kosala soki ozali bongo na connaissance ya mai osili kosala okozala bongo mpe na makasi ya kose repentir to mpe ya kosenga bolimbisi epai ya tata nzambe bandeko balandi ya presque nkamba officiel chaine de référence chaine oyo emesana bongo kosekolisa bino tozali toujours komona lolenge kani defile ezali koleka awa mokolo mwa lelo ya le 22 février awa na kati ya nkamba nouvelle Jérusalem bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance bazali toujours bongo kokoba na koniata defile liboso ya tata mokonzi ya bule toyebi ete na kati ya lingomba na biso tozali na bamouvement ebele tozali na bamouvement oyo bakoyembaka na monoko to kobengaka bongo bachoral vocal tozali mpe na chorale instrumentale na biso ba groupe instrumentale na biso motakisa tozali na GG Kigaki mpe tozali bongo na fliki bango bakobetaka flix mpe tozali na faki bango bakobetaka bongo fanfan ntina ya kosepata nzambe kasi bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance kimbongiste bango mpona mwana kopesa tata na biso mokonzi ya bule honneur na nzela ya tutaka makolo tozali komona lolenge kani bazali na bango koleka sika tomoni bongo ekipe ya drapo mpe bazongi bongo na ntina ya koleka mpona ya kopesa honneur epai ya tata mokonzi ya bule toujours na se ya rythme ya fanfare kimbongiste mokolo mwa lelo ya le 22 février 2026 awa na kati ya nkamba nouvelle Jérusalem na yango nazali ngai moko te nazali bongo na mama Louise Matondo na kopesa elokolo epai ya mama Louise atalisa bino lolenge kani programme ezali koleka awa mokolo mwa lelo. Merci maman Mirali Diangi ya solo bandeko balandi lolenge kani bozali kolanda na bino na chaîne monene ya presque nkamba officiel
kolakisa oyo tokomi na ntango ya kotelemisa bendele ya tata mokonzi wa bule wana tomoni bongo ekipe ya drapo bangwe wana bali kotombola tata Simon Kimbangu Kiangani lokumu pamba te nyonso tokoluka ezali bobele epai na ye tozala bana ya botosi po te tokoka kosepela elongo na tata Molimo Son yango tozali kokumisa bobele kombo ya tata Simon Kimbangu Kiangani ye nde azali bongo nzambe mokeli mpe bobateli ngai na yo croyant kimangiste tolanda ye tata Molimo Son azali kotinda biso ya lobi ete tozala na bolingo mibeko mpe misala kamba Yelusalemi ezali mboka ya kimia epai wapi tokoyaka kozwa lobiko na yango tata Molimo Son apesa biso bongo misala oyo ezali na ntina ete ya botongi Yelusalemi mpe atelemeli na paki na afki na ntina ete na oyo asengaki na biso bana na etika ete tokoka bongo kokokisa po ete soki nzambe asepeli biso tozwi bongo mapamboli tomoni bongo tozali komilengele mpona tintani mpe 3000 francs ezali bongo na ntina ya botongi Yelusalemi pamba te soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te tobengami bana ya botosi na ntina ete tokotosaka mai tata Molimo Son papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda epai na biso bana na ye maloba ya tata Molimo Son ete tozala bongo ya kobongama tozala ya kobongama po ete tokoka kotambola bongo elongo na tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe mokeli mpe mobateli elikya na biso makasi na biso bobeli na nkamba Yelusalemi tolanda tata Simon Kimbangu Kiangani alobi nini nkamba elobi nini po ete tokoka bongo kosepela na tata Simon Kimbangu Kiangani elongo na nkembo oyo abongiseli biso ezanga suka tata Simon Kimbangu Kiangani ye nde azali nyonso pamba te elikya na biso ezali bobele epai na ye tosepela po ete tozali elongo na tata Simon Kimbangu Kiangani oyo andima kodida awa na se mpona kosikola biso loposo lingo atako mongonia atelemi biso elikya na biso ezali bobele na papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde mokeli mpe mobateli nazomisi elobeli epai ya mama Miradi Diangi Merci maman Louise Matondo bandeko balanzi tozali toujours na se ya rythme et fanfare kimbongiste tozali komona lolenge kani papa diacre to mpe bapapa sielo bazali koleka bongo na défilé na ntina toujours ya kolesa nkamba elongo na maman veuve na biso ya lingomba bazali bongo konata défilé na ntina ya kolesa nkamba tozali komona lelo nkani bazali koleka toujours na se ya rythme fanfare kimbongiste nde tozali komona bandeko na biso ya scout bazali ebele mokolo molelo ati awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem koyeba ete lelo ezali le 12 février le 12 septembre te kasi ezali bongo le 22 février 2026 mais tozali komona bandeko na biso ya scout bazali ebele awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem kasi yango ezali bongo mpona fete to mpe kocelebre fete ya mokolo mwa lelo ya le 22 février oyo epesameli bango ezali komarke bongo mbotama to mpe naissance ya père fondateur ya scoutisme dans le monde mais c'est Robert Smith
Baden Powell yo asila kibongo ko fonder scoutisme partout dans le monde. Yango toza komona bongo présence ya bascout bauti na mangomba ebele o scoutisme ezali bango basepeli koya mokolo mwa nkamba lelo na ntina ya kofete feti yango awa na kati ya nkamba elongo na tata Simo Kimbangu, chef spirituel et représentant légal il y a église kimbangiste. Fidèle internaute, nous disions que nous voyons bel et bien la présence de nos frères et sœurs scouts qui sont venus nombreux aujourd'hui en Kamba, sachant qu'aujourd'hui n'est pas le 12 septembre qui est leur fête, mais aujourd'hui nous sommes 22 février, une journée qui marque la naissance du père fondateur du mouvement scoutisme de partout dans le monde qui était né aujourd'hui le 22 février. Sur ce, les scouts de partout dans le monde ont choisi Kamba Nouvelle-Jérusalem pour fêter ou célébrer la dite journée d'aujourd'hui. Et là, nous voyons le défilé des scouts qui viennent ou qui passent devant sa divinité. Papa Simo Kimbangu Kiangani, nous voyons la présence du président national des scouts de Nkamba qui défile là vers sa divinité pour commencer la cérémonie d'aujourd'hui, une cérémonie solennelle qui marque la naissance du père fondateur des scouts partout dans le monde. Nous voyons bel et bien la présence de nos frères scouts et sœurs qui sont venus de différentes religions qui sont montés en Kamba. Aujourd'hui, on choisit aujourd'hui Kamba Nouvelle-Jérusalem pour fêter cela et nous voyons encore les défilés de nos frères et sœurs suivis du président national. Là, nous voyons encore nos frères et sœurs scouts en train de défiler tous vers sa divinité. Sachant qu'ils sont nombreux, ils sont venus de différentes religions, des contrées de la RDC, du district des Katarak, du territoire de Mbanzangungu, ainsi que de la province du Congo central. Ils sont venus. Nous avons vu le premier groupe qui est passé. Là, nous voyons les deuxièmes groupes qui sont en train de passer ou de défiler devant sa divinité sous le rythme de la fanfare kimbanguiste. Nous voyons là nos sœurs qui se mobilisent en défilant devant sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, pour faire célébrer la naissance de leur père fondateur, M. Robert Smith Baden Powell, qui était né aujourd'hui, mais malheureusement qui nous a déjà laissé. Il était né en date du 22 février 1857. Là, nous voyons encore nos frères accompagnés des enfants qui servent l'Éternel. De partout dans le monde, là, ils se laissent en spectacle devant sa divinité. Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant de l'église Kimbangiste. Nous voyons une autre troupe qui vient accompagner des enfants. Nous voyons des petits garçons et des petites filles avec leur drapeau du scoutisme passé devant sa divinité. Il y a encore d'autres groupes qui sont encore derrière, qui viennent encore. Nous sommes toujours sous le rythme de la fanfare kimbanguiste avec nos frères et sœurs de scoutisme. Là, nous allons suivre comment va se dérouler la cérémonie d'aujourd'hui qui marque la naissance de leur père fondateur, M. Robert Smith Baden Powell, né le 22 février 1857 à Londres. Là, nous voyons encore une autre équipe qui passe avec leurs différents drapeaux ainsi que les drapeaux du pays. Là, nous voyons le drapeau du scout au niveau mondial, au niveau de l'État, et les drapeaux au niveau de l'Église et le drapeau de notre pays et la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs groupes qui passent. Nous avons vu les nationales qui étaient passées et là nous voyons les différents troupes qui passent ou qui devant sa divinité pour préparer la cérémonie ou encore pour débuter la cérémonie d'aujourd'hui. Nous avons vu les papas ainsi que les mamans et sans oublier les petits-enfants, comme c'est écrit dans la Bible que le royaume des cieux appartient aux enfants. Ils ne peuvent pas rester bras croisés, ils sont aussi passés
devant sa divinité pour la cérémonie d'aujourd'hui, une cérémonie solennelle. Nous précisons encore, nous continuons à préciser une cérémonie solennelle qui marque bel et bien la naissance du père fondateur du scoutisme, M. Robert Powell Smith Biden, qui était né en cette date, la date du 22 février 1857 à Londres. Sur ce, vous savez que je ne suis pas seule, je suis avec Maman Louise Matondo. Je repasse le micro à Maman Louise Matondo pour plus de détails. Ya solo tolanda lolenge kani cérémonie mazali kolekela utankamba yelusalemi ya sika. Où est-elle? Voyons. Ouvrez-la aussi.
et représentant légal de l'église kimbanguiste. Les scouts kimbanguistes de la FMAS se sont rangés à l'occasion du 169e anniversaire de Robert Stephenson Baden-Powell, venir vous rendre les honneurs. Tous les scouts du monde ainsi que ceux de la RDC sont présents pour vous donner ces honneurs dont vous méritez comme l'inspirateur du mouvement scout ainsi que le commandant suprême. Merci de nous avoir ainsi gardé et accordé cette opportunité en ce jour. Nous vous disons merci. À présent, nous demandons à l'équipe de décoration de prendre place pour la décoration du coordonnateur suprême. Ala papa makiona ni to boli penza nzembo misato uchi ko bendele pe ba drapeau etelemi na muti oyo ba pusani liboso yeme tigre féroce pour la décoration pour l'accès solo ba pesi merci ko pona skutu ya mokili momimba ba ye awa ya mo bake ko latisa epe riba foulard voilà tolanda tozali koko bakaka. Voilà. Tusingi na mtu azana fleur. National. Ngalo. Esa ni kambe sengo. Tosengi na commissaire national chargé d'expansion. Ole kaliboso pona moya lancement ya